akoti loboko na sac akabeli mbongo. Hein? Otangela mission ni na Congo. Mission ni na Congo. Non, bazebele. Bazali. Toza mpona otanga bakombo te me bazali. Bazebele basala pe ba acte minene. Non, na ozana kanate tamie. Mais biso ba wario to betara chaque jour. Non, toujours na kwea. Natiki na ngai. Ya sosa otali yango te. Plein à craquer. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ezanga chroniqueuse Nabino, bolanda mingi, bolingara mingi, ezali Fatou Molengi. Nakati ya chaîne abiso ya NFTV, ya mama Nana Efi na London. Bonsoir, gros bisous, mama bisika ozwami na moma o na pesio bambo tebele, ezanga Fatou Molengi. Tozo présenter émission nabiso ya ba musicien nabiso tolinga mingi. Nayebi ke tozo ebele tozo landa toyebi makamde leka na mboka na biso oya bosani azate na miniti bango nde baza na kati actualité hein toza ba Gaulois ba warrior bazali ba Gaulois pe bazali na moment o ezande bango hein ba musicien na biso talaka ka le king Fally Ipupa hein les padres pe to bosani est à côté na miniti osko tozo lobela naza na ba invité na ngami balé na plateau. Naza invité na Miguel Warrior, naza na Mama la Rose Gauloise, na minito tozolo bela sur le king. Papa arrivé na ye, balobi arrivé na ye na aéroport na kati ya kin. Tanga ute ko beta kuna na nini era kita na Stade de France. Arrivé na eza kindenge ni na ebité boyamba kelo lenge nini bokende ko yamba ndenge nini a prestation na bino za kindenge nini ba warrior ezala ndeni. Merci beaucoup. Na sepeli la question oyo parce que la question moko ba fan ebeli bazosela ba warrior bazosela partout dans le monde entier. Oui. Donc je me présente au nom de Jigel Warrior toujours quand est tout le bara aigle ya pour na biso quoi photo batele photo lengila yi. Ouais. Yende quoi. Le king arrivé à le king ezali kitoko tozalaki wana pona koyambae et les gars vraiment kitoko na ba mission tout congolais ya kisasa ya mboka na biso na RD Congo ya na mutu moto okai na Fally Ipupa pour degré ya population babimaki na nzela ya tsangu bana tsangu bambote na bino yango yo to mona ki pena ke no aigle ba yambie pena lokola mobutu po o no so aigle lobaka yango pe ko kisamba mais balobi batu bazaki belete zamso yi batu bazaki belete donc bato balobi bongo peut-être baza ba aveugle balobi na bango me ba mona gite po moto na mismi balazo mona ba moni réalité. Faut tout nabiso zaki sur place. Tokangi pena bandi wana retour. Ton suisune aller bandi moko. Oui. Et zaki bloqué aigle sali mamba minene na nzela ya kokamwa. Déjà mona ke mutamo na kata moni poko. Mais wana zaki a prestation na yo. Eza ya tout le monde te. Non so la pembe po ngala zaki sur place. Ba mona kate ba kutena Fally Ipupa ba moni. Ngala kutena mutu mususu atambo lokola zachi atamula bien na mona aigle. Amoni aigle dangi aigle. Papa, nati natana souvenir na basket na yo. Fala longoli ba basket o alataki ya pembe aigle pesi mutu. Jeune wana azuba basket atie yango na ndako na bango et comme musée national. Donc moni quartier ya ba jeune wana tout. Ba mo futa mbongo pour ngota bata la basket o aigle kabila. Non, là c'est wala za a prestation na yo. Te na oloba ce qui est vrai. Bonjour, je suis Zomote. Et dans le fait que le président fallait faire basket. Le président fallait là le signe où t'es Nicolo. La commune maintenant c'est quoi le basket? Les gens ont signé donc tiens on gagne misé signe. On s'est la mise de petit ya. Donc tiens on a misé. Le président fallait là la besoin. La bimara libana mboka. Na tête dans moté. La belle besoin de dans moté. Papa, basket là moi partout au Bétanga on le fera. Et tu vas lui souvenir la ville. Nalataka 48 etikala moko se yo e. Agani aigle ma 43. Miguel non. 43. Donc aigle to ambage lokola mobutu, aigle za kitoko, donc nzela ba miracle salami, bien obaki ba mona raté ba moni, muto ayaki makolongulu azongi na ba basket. OK. Mususu wana non, pardonna silisa. Commandant na biso ya police routière roulage akutene aigle aigle tali papa sa musala bia fungula nzila aigle pakoliye ote pakeles papu vana na yo vana na oto monaki et puis tu as comme susu ami ya aigle bakutani amini yazo leta na ye aigle pas zonga na ye ki sasa ninga yaki to yambiye ami na bimisi mutu na 207
abeleli siko ye Aigle tel oh masana nga totanga na ye ah mama mise congolais moko te azana motema malamu lokola Fally Ipupa akoti loboko na sac akabeli ye mbongo otangela nga mise ni na Congo mise na Congo non bazebele bazali toza mpona otanga bakombo te me bazali bazebele basala pe ba acte minene non je ne suis pas là pour citer les noms ok merci toza pe na Mama la Rose à côté Mama la Rose okoyesa biso a prestation na yo mpona arrivé na ye ezalaki ndenge nini mpona bino mpe ndenge bomonaki ezalaki na oloko ya mutu nyonso mama journaliste. Ah oui, hein. Il y a mutunyo sondengeni parce que bateau se bakitaka na bango pe na aéroport pe bayaka. Parce que ezaka na bato bauta poto bayaka ti. Ouais. A comédien pe belé bazo uta poto bazo abengi ba fan quelques fans na bango baye bayambi bango c'est tout. OK. Siko tozo loba lisusu awa. Polo tomona ki lisusu pona terrain ya sosa. Ndenga betaki na terrain ya sosa. Pona yo papa ezaki ndenge nini? Ouais, terrain ya sosa plein à craquer parce que zagi yo roseka parce que bino bobeta ate yango roseka biso to beta na biso papa obeta na ye. Non, c'est pas na kandate. Te non, c'est pas na kandate. Oh, mais ozana kanda kandate tamie. Mais biso ba wario to beta chaque jour. Je suis toujours na kwea. Natiki na ngai. Terrain ya sosa otali yango te plein à craquer. Tozali na babi magema bakri ya sika ezali clé 12. Bon. Nyonso na le kaka na terrain sosa kaka. Ah tigra na yebisa yo terrain ya sosa mamba kitoko elekaki elsa yo miracle salamaki bato babotaka te baye kokutana papu baboti bazwi bazemi ndenge te osola bazemi DG bali. Ah papa kolekisa pete. Kolekisa pete. Kolekisa pete. Kolekisa te nazo makambo nga nazalaki wana vivre nga moko na misu na ngai. Zela na tozu Mama la Rose. Mama la Rose a prestation na pona terrain ya sosa. Omona ki ndenge nini selon ba image ba bilili pe lekaki partout. Na ebité a prestation ya ndenge. Mama Fatou. Mama nyonso soka zo lamba. Hata ba kumisi biloko neze kitoko ndenge nini. Amekaka soupe. Donc, ce qui est exagéré, mon ego leka. Soit tu m'as éleki. Pour le terrain, ça donc. Voisin, excusez-moi. Me bête est néant. Oui. Vraiment, on a tout lundi. Mais on comprend que Eglaza Baïnyama. Kasi. On m'a dit beaucoup échoué. Bino bobeta na wap. So biso to betite, to bete to tonicité bino bobeta na wap. Bobeta na wap. Non, c'est là. Bisika obete zebele, ba beta rapé tout le monde appelle les padres beta rapé ba concert na ye. C'est la polémique. Voilà, c'est la polémique na yete. Non, niveau na bino na niveau na biso ba na yete. Papa, j'espère que tozo solo là. Ezali kamwa polémique te. Bazali ba musicien na biso tolinga mingi. Ezali makambo polémique te. Tozo solo c'est la prestation na bino. Ndeni ezala ki bosko soki ya lobi bosko na nomination ya le king. Ya chevalier ezala ki ndeni tango ya ki tango président lokaki na nomination wana eleka ndeni. Ngai place wana na pesi pena ba respect be na Aigle Fally Ipupa et puis na mokonzi ya mboka président Fati Beton. Ouais. Likanisi wana batebele ba memaki na polémique mais tosuki nango lelo tosuki wapi. Bomoni ke Fally aza nominé. Ka ndinga lobaka le king. Guide ya nyoso trop d'avance marambutuye lelo na micho yo yenda za suprême. OK. La mission congolais tout. Na ori président lobike président de la République lobike non azape na programme à part Fally. Les restes bandeko mususu ba renommé bango. Moni Fally te aza prophète. Prophète na ndenge nini yo komona parce que po kaka ba nommé ye. OK, merci pour la question. Fally aloba trop d'avance comme Rolls sur moto. Omoni mambo aloba yango to vivre. Fally wana kaka amibenga na première disque ne aloba droit chemin. Malgré ba voisin ba benga ngo ça s'interdit. Biso toke na droit chemin ba ba na ça s'interdit. Na moti yo ba tourner esika mo baza ko avancer. C'était pour ba bunga déjà nzela tongo na départ. Fally na droit chemin na ye e ko sala ke lelo comme esika ya zali. A souffrir na marambo pa comme place wana. Benjem bone zaka lokola prophétie na ye alo. Alo na yo Fally aza prophète.
Fali aza prophète makamno saloba po na ye moko po na carrière na ye yango lelo tozo vivre ami benga le king ava ba nommer lelo to suki wapi et puis na nommer garant de la nation balobi président de la République Fati Beton garant de la nation a nommé pourquoi nomaki a nomaki parce que sala musala atombola ki bendele ya mboka libanda drapeau ya mboka ezilongonia na ba pays tout non yoka ezala non c'est pas ka Fali nda tombola ka bendela mboka tuza ba musicien belé pe ba tombola ka non na lobi te ke ba musicien ba tombola te mais par rapport ya niveau Fali a komiseli musique congolaise na internationale talaka musique elongwe ghetto kale zaki obeta rumbe suka na Congo merci papa Miguel merci papa Miguel merci papa Miguel na yebi wana za warrior akolo bebele aza muto batikila ke tante ba warrior binomo boyebi ba chers internautes bozolanda papa Miguel wana zo kumisa wana za yaye bon tozongi c'est pas ya maman la rose a prestation na nomination na ye ndenge président a presta qui est à nommer na chevalier zala ki ndenge pona bino bomona ki on ndenge nye mama Fatou mwana mboka esalami na mboka ezala okuma mboka c'est tout lelo mususu ezate pona bino parce ezate neti nini mwana mwana mboka sala musala mboka c'est tout. Si wana bolandi mama la rose c'est la prestation na le bazamo na mboka bakoyi ko pesa ye non c'est l'homme sala na ye eza mabete eza bien des présidents yo ebikaza wana za Fati Beton babi wana président yenda simbi makambo na moment otozo lobela likambo ya na stade ya Matadi pona les padres pona les padres et les cas qui n'état Jésus de nuance ele kai ndenge nini ya kutuba yoke mpasi ya kumona yoke bien donc naeba te na balkamba oloba te spectacle eleki tellement propre kitoko miyibi baza te dérangement ya bapolicier na bato eza te tracasserie elekaki te donc concert c'est les gars qui très bien. Très bien. Mais na beti na stade Matadi. Yo lingi ba beta wapi? Ba beti na stade. A prestation leader na bango na mata. Donc le leader na bango te les padres. Leader na bango ta za leader aba jeune. Oh maman. Leader na bango. Ça peut t'amener qu'un politesse ça n'est qu'un poli. Biso ba warrior to finga te. Biso ba warrior to finga te. Ba biso to kota na bandaka batu te. To contrôler banzunga baninga. To lo ba mamoto monati. To lo mamoto mona ya yebisanga ba beta ki date nini et puis billet zaki combien? Bi place nini? Na Matadi on boluba parce que na yebiga akende mais abeta to yebiso to yebi biso surtout que les padres abeta ki na Matadi c'est ça yango to yebi abeta ki est-ce que rotangela nga place abeti na Matadi ça non place ni yo lingo yeba o ya abeta ki même Matadi baza na stade maman na lobby to sola pembe mais to solo là zala chroniqueuse moko oyo oza na katikati oui kozala pour te contre te nazani pour ni contre na réalité na yebi que journaliste va poser ba question te menga la retourna yo soit ndeko na ko répondre non okoyo ko poser maman la rose poser maman la rose ba beti na Matadi na place nini la stade de Matadi yo talaki yango te oh c'est vrai ça beto na beto donc te bakane to kosala soki si réellement que président na bango abeti na Matadi botia ba commentaire peut-être na yeba na oyeba kero dans l'ombre na biso azali fire mais non yena ko balancer les bisongo comme ça cher internaute ba mona yo mono ozo no sûreté na président na à 100%. Notre réalisateur azawana ko balancer les biso ba image via les padres.
Toti wana toti komona bilili ndenge ya bandeko uti koleka siko tozo lobela pona le king a prestation na ye na Stade de France ezalaki ndenge nini pona ya match wana ndenge elekaka prestation na yo monaki ya ndenge nini mama na ngana kosa ote totanga su komba fali pamba te omoni niveau ya Aigle soko tanga kombo na ye o risque mais malisumu na miso nzambe tika boy donc soko tanga omoni parmi ba masumu nzambe aboya to sala kombo pe ya fali banda ba nommer ya tika ko donc soko tanga kombo Aigle pamba o malisumu na biso te mena ye mo kolo tata kolo yesu niveau mwana mbali wana limbisanga président niveau Aigle ya komiseli miziki miziki ekomi pasi ota la prestation ya Aigle na Stade de France eleka ndenge nini eleka kindenge nini yo zala kuna te quand même otala ki ba image image ekosa te image ya radio te to mona akoti na tout Paname degré fali ba sepe ne ba mindele ba oganga fali au secours ya Aigle oh ndelo kenga Aigle musupe zaki na ngo montage mais bino ba warrior boko komisa ngo ka ndenge bolingo komisa ngo oui moni degré fali ba mo lingaye na ba pays européen kolinga utu biso ba africain bo biso te ba valeur fali te non so apembe mais ba minele ba bi valeur fali na ba américain ba bi valeur Aigle aza aimé o mona mundele zo sala boye mundele o sala boye Aigle entraînaye dégâts après ce qui toko waneza warrior bo comprendre ye akoloba ndenge ye alingi basali ba antemoko et puis si soni na réseaux sociaux non pas jusque là tozo lobela c'est warrior net on peut avoir un problème ni zela nanu zela yango na lobi zela toza Maman la Rose oko pesa biso a prestation ya les padres na Matiakin. C'était du waouh, yo moko monaki. Mokil mobimbe monaki Quand même j'ai dit des nuances. Na ebisio les padres hazaka moto na yambo. Ouais. Voilà mon papa. Ba biso razo yema ba musu bazole. Grave. Jésus des nuances. Ya pangusaka ba pinzoli ya mitema o nyonso to ezoka. Na bankunga affaire fin. Ba bayebi. Wa to landi Maman la Rose. Maman la Rose, c'est la prestation na ye. En tout cas, à l'obi les cas qui bien, c'était bien passé vraiment na mi-temps na mi-temps yango soni na rotala na mitsoyo nazo lobata ke fan et puis attaque Meloman. Non, naza congolais. Naza congolais. Nazo loba attaque fan et puis nazo loba attaque Meloman ya bonne musique. Nga esalenga soni na otala artiste moko amoni ndeko ne Aigle na niveau Aigle betaki to prestaki na Paris na Stade de France et ça la bien ezaki sous bendele ya Congo et maki lisusu mais na otala na artiste lokola o totanga kombo oyo nani les padres babi Jésus des nuances bazo beta bale bazo ko s'entraîner wana na mita yazo beta voit même micro na ye kati gari na ye ibisiye oh
Les Muntu, Mike Kati. Non, papa. Bah tout ça ba message. Bon, faut pas comprendre oh Azali warrior, faut pas comprendre ye. Suka na ngosa ba longoli kindoki wana te. Ha aussi sa famille. Oh. Ha aussi sa famille. Ha aussi sa famille. C'est bien là, mais c'est le réalisateur na biso moko ba mukonza ba image. À côté la biso ba juste ba image wa ntomeka kolanda ndenge le kaki pona le padra na mita wana ya match ya RDC. J'espère que vous belé bo Rolanda boye bandenge ni nezali. Papa warrior na minute oh to ko pesa biso programme ya chaîne. Programme ya mouvement ezandenge nini? Comme na niveau nini? Merci. Programme ba concert ezandenge nini? Programme ba concert ezate président Fally Poupa Aigle le King aza bien na kati ya résidence naye résidence wana l'équipe ba résidence ya ba monsieur congolais tout ba comme rêver un jour ba peut tonga banenda ko la Fally Poupa tonga donc Aigle pena na minute yo makamuza kitoko ko uta poto ko défendre drapeau ya Congo ko na Kisasa déjà abandaki ba concert angaka beta na bachangu irataki pour organisation zaki non bien que yo biaza star a munene je crois na programme na calendrier déjà babongisi a bana changu egazo ya susko beta na changu wana pour makambo zaki bente siko makambo efali mais programme eza quand akoya ko beta na programme eza te non yo non nazolo bati ça déjà programme azo ya na changu ko beta abeti déjà aso sa plein tomber abeta ki lobby na Vélodrome Kitambo tombe aozonga na changu donc ba concert oya la kakibino avant zonga Londres a obeta yango soki asilisi nde ake Londres et puis presse après c'est déjà mode d'ordre na sosa lobaki ke concert héritier watana begogan to rozala wana to soutenir kande ezala ka lokwa da président lobaki abeta ki bateau biso tout to payer ba billet et rosala bedon eglaza kitoko tozo bimisa générique na biso awa mercredi oye générique wana entrée ya Fally wana hein entrée ya Fally entrée nini non eza iloko na limité mtswaka monika instrumental wana rythmique wana entrée ya Aigle na Stade de France ouais nenga kotaki wana awabina boyo yango na bosali yango générique non eza déjà générique mais ba pesaki biso moi un petit rien wana to goûter to c'est bien cher internaute bon comprendre ye warrior azokumisa mercredi awa après abida vers 12h bon mona ba image ya sika moi le romo ba bongisa epona biso merci papa Miguel tozana na maman la rose akopesa biso programme ya mouvement ezotambola ndenge ezokende ndenge nini na minute apesa biso ba concert eza wapi nde tokoki koyeba moketola na maman la rose oui maman Fatou pour l'instant tozanon off président zanon na matadi na ekinte kuna azoke prester nanu azokende obeta na ba concert na matadi akota mwanda soyo kabinda après président tanga kozonga nde tokoyeba ndenge nini ba répétition banda na inde 3 toujours wa depuis to changer adresse te hein inde 3 to changer adresse te donc tozana nous mais pour l'instant tozanon toze la présidence okayekin nde ba programme tout ekozala quand même adresse les padres yebaneza na inde to mais ya ba warrior peto yeba non biso tozana na siège na biso yo Aigle peya le ponga munene na Mbinza donc biso to va na siège ya répétition o ezaki donc soko koti au monde ya ba photo ya Aigle puis studio na biso ezara na kati ya siège na biso wana bana Mbinza ba yebi sawa to na siège. Merci bien chers internautes. On les a qui bandeko na bino to uti ko pesa émission na bino bolingara mingi ya ba musicien na bino bazana kati actualité pour le moment na yebi ke bolandi biso bisika nyonso bozali partout dans le monde entier. Ako profiter mère na kwa moi libanga na ba baota la biso bazaba warrior na pesi ba merci na restaurant pe bar ya kitoko Saint-Laurent balobi polia moi loko moko ya ngebungebu ya bio ya kana Saint-Laurent na kati ya Saint-Laurent oko se retrouver za musika te wana fiki na première porte na simarara ya bikapi na avion wana na sima bo mona pena restaurant Saint-Laurent eza wana so bokoti na kati ya Saint-Laurent bokuta basi ya kitoko baza wana ozo comprendre donc tango mona basi ya kitoko na leli na moni mbala moko Titi Selele vrai chéri Titi Selele oyambo kitoko accueil
kitoko. So moni titi selele te okutana na Riti Somba. So tel pena mwasi wala va mwasi wazana lenge Riti Somba. Bango bazana pona ko aider biso par rapport ya mambotali lo warulia ya romela bazawana. Merci beaucoup na pesi mbote na ngana boss Francis Lukubika na Londres. Boss Francis Lukubika na Londres. Na pesi mbote na ngana Mimi Menga na kati ya Finlande. Mimi Menga mama social. Na longoli chapeau na mama Nana Efi na kati ya Londres. Konzaba mama. Soko lingo somba ba bijou. Olingo somba saki ya cher ba goussi. Contacter Planète Nana Efi. Donc maman Nana et ça la bien, maman Nana Efi est beau contacter. Donc c'est un peu ça. Na continuer ba dédicace na ngana Belpina Lukumona ya kati na Belgique. Talara yo Belpina Lukumona. Garçon capable vienne mbila mwana suka na Paris. Ya uli pesiene master ya weransone. Igwe. Ya uli pesiene. Gauloise. Papi Makomele manager à Milan. Mon manager Papi Makomele na Paris. Michel Kelele Sente ba yangai. Pesi mushidi kilo ya jobu. Mwana mwasi elengi ya gu ya kitoko. Miguel, j'espère que comme na suka émission na biso. Simba ne makambu na kati ya Paris, ba mapanga eza epele mama. Bango ba osala ba s'abonner, bango ba osala ba tia ba commentaire venir na ebitse. Merci maman la rose. En tout cas, merci beaucoup premièrement na chaîne internet na biso ya Nana Efi na London, maman bambota trop esiko za ba gros bisous. Kaka ndenge voisin auti koloba parce que biso tokenda a congé te hein. Tokenda a congé pa voisin te. Donc la pesi bambote na nga trop na États-Unis na Beyoncé d'Afrique. Patience Matenda, maman na winner na kati États-Unis na pesi bambota trop Jamie Matenda na Canada Paki Poutou na États-Unis na pesi bambota trop Harchelel Mapaka na France donc ba gros bisous donc je vous aime bien. Merci. Wana bolandi ba invité na biso na moment oyo nazo pesa mbote mingi na mama Gertrude na Allemagne. Na pesi mbote na mama Sisi mwasi ya papa Simon na France na Lyon. Précisément na Lyon. Na pesi bino ba mbote belé. Bo s'abonner na kati ya chaîne oyo ya mama Nana Efi. Bo s'abonner ebele bolanda émission na bino.